kota toko kotisa misala ya charité kati na bavi na biso kati na société na biso ser na ngai mutu akosa yo te soki mutu ayebi soki pauvreté ezalaka les années 60 50 40 1930 ezalaki bapauvreté elekaki kitoko parce que bato balingi kogane ya trop mais mana yango ser na ngai ekopo kaka ekokana okomela mpe otondi bamosusu biloko oleboaka maka chaque jour mala baza kobwaka moto yokani awa me moto azali quelque part asali alalaki nzala mpe koma yokende kobwaka biloko ya kolia na ntango oyebi te na koyi wana otikaki bana mike bavandaki wana bazosengasenga koma okende kozala ke nazolonga ville aponake na ville be naza na mutuka na ngai bongo naza na ba 4 kiti na nsima na ngai ezali vide bongo oza koleka mbula eza kobeta omoni mama wana avandaki na bebe na ye oyebi mpe ete azozela transport ekokumba ye na ville kote mpe oza kokende nini yango ezali okotelema pour mama ozokende wapi ona ville nazokende mpe kotona yakana memayo kota yakana memayo frère bamosusu kutu atelemisika voiture na yo omeki osimbi yango yo longa salite ozosimba mutuka leme mutuka na kwala eke baloli ya lefuidi abosani mingi bazwaki moke bazalaki kose plaindre bakanisaki bazwi nini moke nzokande bazwaki na bango ya bato mingi mpe bazali bapauvre tozaka koloba riche bato mingi mpe bazali bapauvre ser na ngai bango baza komibenga bapauvre ce ne sont même pas les pauvres parce que nini yango oza koluka mutuka kaka dopo okoba riche fozala mutuka ser so natuni opesanga définition ya un homme riche jusque la nga persona nayebi nanga définition na oyi kopesa un homme riche te parce que Rockefeller avant akufa akomaka mémoire na ye wana alobi ete mémoire nene eloko akomaki abi nazalaki le plus misérable ya bato na mabele oyo billionnaire mais pétrodollar Rockefeller na New York ye mutu asimba pétrole à monde Rockefeller mais avant akufa alobi ete ngai Rockefeller nazali l'homme le plus misérable sur cette terre parce que bozwi nyonso azwaki avant akufa amonaki azwi na eloko moko te il n'y a rien de bon na mabele oyo na bongo amoni eloko ya kitoko te il n'y a rien yango wana aza kokumisa nzambe na l'un de témoignage euti kopesa awa ete mutu azokende quelque part atiki nzela na ye mpo azonga asunga kaka bato oyo amoni baza na dans les besoins mutu aboye atei koleka biso toyaka laka parce que atutani na béatitude l'île de béatitude a touché yango participer na charité participer na communauté ser ani amoki ozala likambo mosusu ya koloba toke sikoyo na episode mosusu ya makambo tokolobela na di béatitude oyo ezali kolobela injustice eke pasi ezali na banani baoyo bakosalaka injustice mais surtout esemo ezali na baoyo bazali opprimé na kana baoyaki injustice parce que bakomona nani nzambe mama ani tokende kozwa répondre na biso parce que tosili kotire conclusion na biso si ministère ya di béatitude l'un des béatitudes ke eza na kati ezali kolobela nini pauvreté wana tosilisi bao baza na baquestion bokoki kobenga biso bokoki kokomela biso bao bazali na YouTube bokoki kozala connecté soki tosali mabe boyebisa so place osali mabe yango so tomoni yango so tokosenga pardon mais jusque là biso toclôturer phase ya pauvreté toke sikoyo na phase ya injustice na justice. Alléluia. Amen. Nzambe apamboli ntango okoki kozwa mwa repo oyo ya moke. Alléluia. Hallelujah. Be moved with what is happening around you, but let the word of God move you. God says, you are rich, not poor. You are healed, not sick. It is well with the righteous. Don't believe any report apart from what God says. For no matter how scarcity is fuel, there must be hold up.
lọ́rọ̀ nù.